Gloria qui colonisé Paris. Banda tourna des missions. Gloria chez Djonga, ils n'ont pas vu na biso ya Kitambo. Il fait comme un siège na yo ya kosala ba émission. Yeko tawacha mabaya. Ya combien on va mabaya te. Ils n'ont subi à corriger ba ya na makambo ebele. Mais tout le monde est innocent. Bois qui peut na vienne fali poupa. Mais fali a un problème na été. Atira là moi si moi boté azali na la belle fali a botoli. Oh, ça va occasion. Na ba agi ba confier ça va occasion. Oh, combattre côté les mela été. Botika ba vient na ba beta musique ba beta. Wera concert ne ba annulé et sali wera pena betité. Congo na biso échanger na nini. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake et yena idéologie ya sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au débit donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération. Sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné. Na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate on a minute au Karine Mokolza botina nous te gaz te moi botina nous te baza ebele yo moko pena yo moko pena ozomona siko ba trompe na bino za ko boucher eza ko beba banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Souci à Gloire ezalaki famo na nanu Paris. À côté Paris yango déjà parce que ça bato belé ba sepelaki Gloria azalaka wana na Grèce mokande bimate ressemblance bimate. Yo mona raté inosbi alinga mela ver moko te na ba ya mususu po bangaka aba poison ba système ekende zonga ara ki sasa lelo pe beba nango tika ya Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a
Merci Ebeta. Fali azo. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, mbote na balandi nyonso ba Holanda biso, na ngongo na Fimbu News. Divi Lipanza toujours là pour vous servir parce que vous servir c'est notre devoir. Un peu devant la bino ezarara, bo sabonara, bo partagera l'émission comme d'habitude. Dans ce moment on est déjà mbingazo devant bino, boye ba kaeli bino déjà maramba ketoro, talara Fimbu. Toujours à la page, toujours dans l'actualité. Toza na ken, tozo solanae. Par rapport à l'actualité, Internet, c'est un marambouté, to lali, to lamuki, to moni marambou toujours. Voilà, Landrine Tevo Bambo Tebele, Ken Piana. Bonjour Ken. Ouais, bonjour Divine. Kola la kola mukanengo lobi na Internet. Et ça l'a plaisir à danger. Kota la lelo, mbote to pesa rabasa l'ensemble prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi, Mama Sideji Mampata, tout le monde a penanzamba zo pambo l'Internet. Parce que lobby na lali boye na moni pena batu ba tindelanga ba photo ya concert na biso Gloire Olangi o azalaki pinga ya blague te. En tout cas Gloire Olangi lelo na lali pongi kitoko makasi. En tout cas nzambo to sambela vraiment sali miracle na ya en tout cas et panzinga makila en tout cas et panzinga makila et salinga plaisir. Mais ça mutulanga to solaka na très bien. Gloire chaque jour to benga naka. Tu es ba position chaque jour ba santé dans maramba yanga na Gloria c'est que ça la raté entre biso mibale. Vous comprenez donc Gloire Langi vraiment nzamba pambola yo ndengo ke Paris wana nasir bitumba o bundisa ki bato internet ndengo zalaki numéro 1 ba fi internet kende siko coloniser be Paris. Gloire Langi coloniser Paris banda tourna be mission. Viens à Djonga zawana les espaces oyo bana ba musicien tout ya Paris ba robeta wana Gloria chez Djonga et pas viens na biso ya Kitambo il fait comme un siège na yo ya kosala ba émission viens na chez Djonga sale la Gloria Langi plateau voilà il faut la marambuna plateau ya Gloria Langi fait ça chez Djonga place pour la porte pe kuna mo mosi mo tazo ningisa zali asate au moins Gloria za déjà courageuse au moins chez Djonga wana ya place o za retrouver ya ba artiste et musicien to senga Gloria Langi vient na Djonga ngandata ba pesa espace Gloria Langi afungwa makambo kende liboso parce que soda na biso ya Kinshasa atiki biso mwa 2 ans d'absence siko inane na ndambo ya absence so Gloria Langi to ana besoin la kisa musala o salaki na kini
lakisa biso yango sikoyo na niveau à Paris. Mais tout le monde peut gloire yango kondi. Oui, il faut qu'on parce que place azalaki ezala place à bien te eza place et pe soka ba souci parce que souci à gloire ezalaki famo nana nous Paris. À côté Paris yango déjà parce que ça ba te belé ba sepelaki Gloria azalaka wana na Grèce mokande bimate ressemblance bimate lelo tomoni nzamba sali miracle na parce que bénédiction nzambe etambolaka pa mutu nyonso tout donc nzamba salaka asalaka mutu na mutu grâce na moment oyo alingi po batuku balobaki ke nde Gloria boti bo esili atikali na Grèce mais kobota eza bénédiction ndenga botaki wana nzamba ayebaki mwana so akoki autant de nini akende naye parce que Gloria langi souci na ezalaki azala na mwana azala mama moko boye asalaka musala mais référence eza pe ya mwana parce que na mokili ndenge toza boye divine soki oboti te esalaka mwa motema pasi kopipa na batu oseka na batu motala yango okepa maso okuti maso obokola bana okepa oyo okuti esalaka mwa pasi yango Gloria langi aluki nanu azala na mwana apres soki mwana tamboli na ye amibwaki nde na musala na ye continuité c'est tout. En tout cas, merci beaucoup. On a minute Karine Mokolza botina nous te grâce témoin botina nous te baza ebele kotanga pe bakomba Pamela Chekola Pamela Chekola tel botina nous te Cynthia Wadol telantela donc tanga pe na bakombo tokende tanga mais afilora mama ba mi balé afilora félicitations yeso ta boti déjà c'est bon Marie-Laure pe na ki botina nous te en tout cas en tout cas, les gars est-ce que il a des gens qui saboti? Il a des gens maman trois bana wa mutu na autre. On appelle ça il a des gens qui vont botter belé donc. OK. D'accord, merci. Yo moko pena la boti na nteke. Ozomona siko ba trompe na bino za ko boucher, eza ko beba, et c'est la photo luka jomo boyo azomela moi meleti bien a gâter au pena po. En tout cas, vous comprenez, nous avons toujours. Non, mais il fait ça là, parce que nous sommes en ambiance. Ambiance, balala, basi apoli lumba ba besoba mon ambiance. Ba fait lison mbata, ba koko ara Fatima Gizembe. Ba Richard Amele, ba besoin mission mo belala te. Ba besoin ambiance, surtout na to abo. Na bisio degré sengo na nango pona ya Gloria Olangi na Gloria Olangi na ebité donc sengo za pena donc non sengo ya makasi eza makasi Gloria zalai parmi bato na kola muka 6h na bi Gloria vo sala ba déplacement na yo fona sala na ona no émission soit to yambinga pe na tiena film soit na yo yamba yo en tout cas Gloria zala bo elanga ne lo côté en tout cas et ça linga plaisir nzamba pambola vraiment Gloria Olangi nzamba pambola yo okoti poto étape sous ces bandits les sous. D'abord grâce mbizi faut bailler bango siko qui est soldat moko aye parce que ba grâce mbizi bango tu ba lembisa ki musala siko Gloria zoya ko la musande aye ko la musande musala siko na Paris. Vraiment. Donc quel piana donc Gloria Olangi leki ya ba Kofi leki ya ba Wera leki ya ba Héritier leki ya ba Fali donc ndenga zana leki ya ba Fabregas ndenga zana déjà yekuto ba porte apolele pona misé voilà quel piana to kota na sujet ya concert na bis concert ya jeune frère na biso Innocent Balubes star mboka jeune leader a outé Robert dimanche passé na Chetemba mais tout moni public pena po Innocent na ba kino za na succès musique ne pena zo beta to satandaki pena ke Chetemba ro panzana bat ba rodinda na mai mais tout moni penza public ya malonga te na level Innocent za na ngo non moni lelo na RDC photo encourager les artistes parce que Innocent bi aza jeune lelo nga na loba na opeseka ba félicitations yeko tawacha mabaya ya baya ya combien o bacha mabaya te baya beleo Innocent bi akuti na musique basaka azu chéri mabo ya biemba a créer na chache label azu chéri ana pesenda ku ekomi bolingwa kulisi pape na sepela na Innocent bi parce que Innocent bi a corriger ba yaya na makambo ebele oyo yaya ozo distraire batu ke moi so na côté na label nanga Innocent bi akozwaka moi ça botolo na maboko en tout cas Innocent bi félicitations village Chetemba na monaki pena public pena zalaki parce que era matisi ndeko na biso rebo au santé pena public et gangi en tout cas ça là bien parce que village Chetemba no bi ba artiste combien mboka na biso babanga ya libulwana mais Innocent bi era signé partout faut qu'on félicite mais balobi pas fouté koyemba pena na public bo zéro na concert
Bon, genre il y a musique qui non si bien bête compliqué en début sur bakinois parce que y a bête moi genre moi ba style moi international, ba style moi biso to mesana nango vraiment té. Ya moi zo compliqué batou. Biso to mesana mingi ba rumba ba nini. Mais soko toni bana mike à lelo, oh balinga musique ba yo bien. Musique à innocent, ça musique à bana mike. Ya bana mike parce que mon âge na so na continue musique à innocent. Na loba na oki na ngango elengité. Oki na ngango elengité. Mais eza na génération o ye lelo, o ba se perdre na bango na musique wana. O kaka génération na yango sala ki fallait sala ba plein na ba bercy. Parce que ba genre ya ba musique wana génération wana wa lelo bango nde baza ebele. Bango nde baza ebele ko leka biso mikolo. Baza ebele. Na to moni pe innocent, boaki pe na vie na fali poupa. Mais fallait aza un problème na été. Atika la moi si moi boté azali na label a fallait botoli. Oh. Oui, il y en a fallu un problème. Au sommet, on a émission, il fallait azo chrétien innocent. Au sommet, on a s'intéresser à fallu. Moutoumora s'intéresse à innocent qui a répondre à innocent. Ça veut dire innocent bi a yebi que na Congo artistes et musiciens au soko touché c'est fallu poupa. A dembela na ewana aka mo boé. Ce qui a sali émission il faut aza na level ya moi chrétien moi fallu et ça la kaepe mais makaepe. Moi pas commissaire moi pas libanga yebisanga siko donc nga mona ba ennemi ya innocent ezaka ba yaya na o azala na bango o ya botola bango ba fina ba label donc yena fali ba wela eloko te azwa fimo na label afali te o fali azala futela mwana ana ndako azala betela mwana ana batu chaque soir o innocent azwi yena fali batikala za na intercedant na te. Mais on a pas mususu basekaka trop na hypocrisie. Pour yo leki ya muke oyaza mwana ngana zalaki ko futela appartement yo zuye yo lobi yenda komi mwasi na ngai bongo siko yebisa ngai. En tout cas Ken Biana penza vous comprenez c'est pelisa pena. On a na Congo bolingi vérité te. Boyebi te ke bato musu ba vivre na bolingo ya hypocrisie. Yo mona kate innocent bi alinga mela verre moko te na ba ya mususu po bangaka ba poison ba système ekene zonga ara ki sasa lelo pe beba nango arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Voilà Ken rankin o kabola rabatu na mokile za rankin ya mwasi na mbongo. Soki de abo bonyata na place moko na ya bien na leki. Faut que ça très prudent dans la relation. Et là, Maramoyo, pardon. Dans mon cas, tu as sauté dans le studio. Quand tu es dans le sujet, tout le monde qui m'a dit que diplôme, etc. À quel point tu as parents na poudre dans le cimetière. Tu as dit que tu as dit ange. D'où est venu cet ange? Le patron Bogos Abed Achou. Tout le monde a dit que tu as bureau. À promettre ya zu ba étude en charge côté la pena ba bola mo abeda chose azo ko sala pena na Congo na supoto tikala na abeda chou non ngalo ba ngo lelo na Congo na biso to lingani te côté la abeda chou bato azuli au charge abeda chou azo sunga bato na ba orphelinat abeda chou to mona lelo depuis ba ve na so
badidi kinoni bakombo yoka na kasute bada bombole badoza mo makambu tomona beda chou bogos wa zo charge pena makambu en tout cas beda chou zalaka ndengo zalaka parce que lelo na RDC na biso mutu toko comparer na beda chou na ba action azate ba tamboli na beda chou na ba fondation ebele beda chou akenda pe ko soutenir campagne ndeko na biso ne malemba na ba tiangu kuna zo tia ba conteneur a biloko. En tout cas, Bedachou, aza patron au lelo, asungara ba Congolais, koleka ba Congolais, voire même bango moko donc Bedachou aza mouton nzamba tinda ki vraiment na Congo. Ange, quand on est donné ça le bien ça pena ange. Mais mutako kana Bedachou na minicho na bazate, mutako kana Bedachou na minicho na beauté azate. Azate. Asiko to sala ni. C'est le patron mwana wana kidai ko bwakela. Deux tombes ya ba parents na poudre. Abeda chez loko un symbole wana sali epasi. Atali mwana azui diplôme, aza orphelin. Papa na mama bazate azui mwana wana azui engagé na sokine. Ebisa lobi ba etini ne nyonso to na zui yango na maboko. En tout cas salinga bien et salinga pena bien. Abeda chunza ba pambola yo, abeda choza boga, abeda choza na mbongo donc Nzamba zwa lokumu. Le patron Bogos. Le patron Bogos ko basa Apolline Lumumba basepela na geste ba fait Luzo Mbata, Bangel Muswahili Makizembe, ba Shadrack le grand manager, de game pro journaliste munene, li passa bambongo na Jobu, ba fait Jimmy Belau. Da batu nyonso to basepela na Actiwana. Ala ken toko teskona na likambulo kita grave. To mona ki Toza na concert moro ya munena le 27 novembre. Concert ya Dobolo King. Vieux Kofi Olomide. A ko bete le 27 mai. Kofi pena na assurance ka ko bete. To moni ba combattant, bazo telema. Oui, concert exaté. Mais Kofi a toujours na assurance. Ouais, ngana ko encourager ve na Kofi Olomide. Bandeko na so ba combattant pe mo bo PG o ezokende fo. Ba papa wemba ba kufi batiki biso, ba vie Madilu bake, ba Pepe Kale bakenda. Yaya presque belé à musique batika biso. Kofi atikali yaya o azo représenter lelo ba leki nyonso na musique congolaise. Lelo Kofi pe AGKI. Est-ce que ba congolais pena boko banda ko bloquer batu ndati ba Kofi Olomide parce que Kofi musala nyonso sala po na musique ya Congo. Boko kiko pesa ya ta chance te abeta concert na yo wana pena na malembe. Biso ba congolais nyonso en général to soutenir pena vie. Parce que vie na biso mo pa onenga zana. Oza ba occasion na ba age ba Kofi za ba occasion o combattre ko telemela ete botika ba via na ba beta musique ba beta Kofi nde mutu a géraka mboko te quand même Kofi a géraka mboko te Kofi za na bureau moko na politique te o azwaka mbongo en plus lelo bolo bakaka politique ya mboka na biso eza mabe to moni pe fatia changer makambo ebele na ba este kuna ba guerre to zala yo ka to mona ba guerre ngo pe sili ano me ba général kuna ba komi ba gouverneur kunati bakera ngo dossier siko biso ba congolais ki mutema mabe nyonso makamu nyonso Congo to lati sika ba artiste musicien eza bien te tandis que pesa musala ba mo ba liesa ba famille ba na musala non eza musala na ba mo ba lesa famille est-ce que nenge wera betite wana yebisanga Congo changer na nini wera concert ne ba annulé et sali wera pena betite Congo na biso échanger na nini un plus nini ekoti na Congo soki Kofi a betite Congo na biso ko changer na nini na ilorote to moni pe vidéo mo zo circuler mikolo boye ya fali poupa salare misola ba Mumbai na ba Frank Stemal alobi concert vo beta na poto fo ba ko tuni petit na yo tuni vie na yo fongola mo na mai fongola nga mo secret mo ezala wa do fali ayebi secret pour concert beta na poto mais ça va secret pour concert beta parce que ngana tala concert a fali façon bête wana ezalaki facilité ba tumba biloko mais mundele pena tikiti fali abeti c'est que ça ba code moko ezalaka wana oyo fali ko zala pena raison parce que fali ko lo biloko pamba te fali lo ba likambo jamais par hasard donc ko zala ba code moko ata combattre tele mi ata botumbi biloko mundela o beta na yo peut-être ko fait Olomide alukaka ko fali za mwana na ye basolola apc ba secret apc code concert et bête c'est que ouais rappel fallait tout n'a fallu secret mais ça c'est mais oui ça secret il fallait ayebisa bango depuis kala ke boya bo lukanga en coulisses bango peut-être négligence nde sali lelo ba concert ebele
ezala annulé ba casino de Paris ezalaki annulé pour conseil ezate bangi ozomwa donc ezamwa pas si trop baluka fali pour passer à lobango clair que ça va close moko ebetama fali pas koka koluka pe vie na enkoit atadika vie azana concert bo achaki da ba fiche fali amonaka koka pe koluka vie etala non biloko ana leki aweli sarate ya pesa déjà message pour na mutu nyonso to message ezalaki déjà pour na mutu nyonso to parce que to moni ki Kofi raté bo ba o ezoya to monaki waze ko pe déjà a changé déjà date ya concert na ye bon après changer maintenant na osenga annulé waze ko annulé mais et ça la biso bien te que ba faire national tu ba waze quoi annulé ba concert pona bandeko na bango ba congolais kaka nde ba combattre ba bandule na bango ezo sala bien te biloko mais ba concert ya ba nationalité musu peso betaka na New Arena ngo mais ekobeta ba pays na bango baza na ba division biso to na ngote biso pays eza divisé ba combattre ba lingi unité te eloko nini esilaka te Fabregas pour ma collègue ça fatia osala musala bien atie classe ofele classe ofele parce que to président fatia osala nzambe auta likolo aya gérer mboka ngo bien to sala ndel parce que président fatia ye oto senga sala asala ba makadame ezalaki abuka na bukana nyonso atongi si asala lesusu nini est ezalaki na guerre azu ba général atie kuna komisi bango na ba place ya ba gouverneur est ce moi kimi ekoti innocent sali ba dona goma fali asala do ambulance siko boto makambo ngo sale mandenge nini tozo comprendre lisusu te Fabregas il fait déjà ma releza na nzela awa est-ce que Robeta tozo souhaiter moni makambo ngo déjà zo kendele bo ba combattre déjà tozo souhaiter ata bandeko na so ba Fabregas ba betande ba beta kaka parce que tu as besoin te omoni lelo ba beta te musala na bango pe ezo beba to souhaiter ba beta tu as besoin te ba artiste na biso na minute ba kobela ba AVC on s'en comprend. Tel papa Wemba pikaka crise likola pendant et là papa Wemba toye baraté. Il faut sourcil à tourner na poto ndenge ba combattre ba bloka et papa Wemba ti likola podium. Donc botika ba o nanu ba beli na AVCT likola podium ba vivre nanu. Tel papa Wemba ndenge to perdre. Likola souci tourner na ngaka sa na poto bo compliquer papa Wemba. Likola podium hôtel abi ndule fa na beta ngata azeli fa na beta ngata na leb. Souci le ka papa Wemba likola podium. Alors ba combattant pena bo bongisa toza biso na biso ba congolais botika ki mutema mabe botika pena ki mutema mabe to mona ki pe nani ivoirien mo de Bordeaux awa manka ki fali pour par respect to monika ba warrior toujours en attaque to mona ki libi ayeso asengi sous pardon ken piana bon de Bordeaux ngana loba ngala ki jeune frère na biso na moi bien muke alors biso ba artiste congolais tolingi ko consommer la musique na biso tolingi ko consommer musique ya ba ivoirien tandis que bango ba ivoirien ba consommer la musique na bango ba consommer pe musique na biso yango sala ba production et ya kuna mingi ngana loba omoni chaque époque ezalaka na makambu nango tozala pe na époque moko ba boîte nyonso tout ba terrasse nyonso tout et comment qui dominer na musique ivoirien tolo ba kutu tobi ba DJ ba BBC musique na biso soki na ba boîte okutaka ba musique ya ba ivoirien on dit premier gaou n'est pas gaou on se comprend banzeba ba ivoirien pe edominaki siko pesa pe époque que musique na biso pe ya Congo et que ko dominer pe kuna en tout cas pona ngai na loba de Bordeaux na afinga ki penda falite afinga ki nde public congolais o soutenaka fali afinga ki pe kaka public ya falite afinga ki biso ba mélomane ya bonne musique ya ba congolais en général donc côté na na loba bandeko na biso vraiment ndeko na so ivoirien wana aye barango ke non eza na moment moko boye musique na bango pe e ambriaka musique na biso awa eza ndenge moko pe biso lelo pe biso lelo pe to dominer kuna peut-être soki pe ba travailler bien et pour dominer pas to mona fallait auto sala featuring na Magic System et beta partout na ba boîte na ba bar et beta partout yepe aluka peut-être artiste mboka basa na featuring soki ko simba pete pour artiste mboka ba featuring ya sala yeba na la sima fali kasi aluka asala a forcer na musique parce que awa tout le matato kita ba Davido ba betara Davido mwanzembo na wana o ayemba na ekanga ba boîte ekanga ba bar eloko soki ye ko renye na mboka na bino ba forcer kate ba eloko na makasi te
Roga bimisi bokoko. Est-ce que ça qui promotion? Est-ce que Roga depuis bokoko bimisi aye na Kinshasa? C'est une promotion peut-être. Bokoko peut-être dans le vide yango moko. Misi que tembola neti mai. Yango moko ka ye ko ti Kinshasa. Na ebite niveau ya succès Roga bazana ngona Kinshasa. Kinshasa opena. Soki aye. Soki Roga ye ko tia libaya même na stade de martyr na Minicho. Obi ke Roga buka stade. Ah ça plein. Ouais, Roga pena na Minicho soki aye ko tia libaya na stade de martyr. Donc Roga robeta stade ata 4 jours et ko sala plein. Monae. Yana succès moko. On m'a pena passer pena ba bi nix pena. Ba ko passer pena na bisio. Dala Roga mystique ya. On comprend. Roga mystique. Donc ba ivoirien bande ko na biso ba forcer na tirte. Ba forcer. Donc ba forcer ndeko kota studio ba bimisa biloko bien. Et quand on a ça simbie côté côté. Ah tu bloquer succès mutute. Tu bloquer succès ba ivoirien pourquoi? Les autres qui ont beaucoup ivoirien ta moko atira la renyete. Non, ba renya trop na mboko. C'est ça. Ça va, merci beaucoup Ken Piana. Tu remis na biso pena na suka. Tu remis na suka na pesa mbutalika sumbote. Te yo pesa mbutalika sumbote. Voilà mbutalika suwa. Mbote na we belé. Comment ça tu as forcé mbutalika sumbote yo na mono suspect. On a fait ni Ken Piana mbutalika su. Na pesa mbote. Viens dans la position de tir. Position de tir bien mon. Te na bien monté. Na bien monté Ken Piana pesa mbote na yo. Mbutalika su position de tir. Ah na bien. Babi na mondeni. Na yebite. Ah makasi na position de bon. En tout cas Mutalika sur na PC Vambote na Versa Toulouse. Donc merci Sœur Pauline Lumumba RDC Monde vient na Gauthier mascotte. En tout cas Adèle Joko Bakou danger fait Luison Mbata bébé de la presse Eliezer bébé de la presse na PC Vambote danger. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, très chers fidèles internautes. Donc, comme nous avons na souka, pour comprendre les autres, il faut se toujours. Toujours. Pour continuer toujours à s'abonner. Tu as les abonnés. Pour maintenant 1 million d'abonnés, tu as toujours notre yamba bino. Pour partager, pour j'aime. Il passe à Bambon, on a Djobou, le jumeau de l'argent. Bambo Tebele. En tout cas, je vous dis bye bye à la prochaine. Papson Makundi, le monde Ken Piana. Aïe, yo ya fait ça. Fali on va te là qui amour donc malambo est que bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City.